réalisé par Madame Belleville. Sur Totali, même dans la photo et Bimaka, dans la présentation des acteurs, au moins Madame Belleville, elle surtout derrière la caméra. Au moins la Tommy les défendeurs, Gelo Kimbimbi, Bazo filmé, et dans la studio Android Caleb Congo. Bazo doit image, on a Avatar. Mais Madame Belleville, on a toujours Simona, Azotala, Azolandela Bango, non, Salabou, Salabou. C'est ça vraiment l'oreille à Botamalango. Vraiment, film deux sœurs rivales et qui est vraiment qui toko. Film Eza qui toko deux sœurs rivales. Bon, ça matin à Gotalango, bon, ça jamais décidé. Madame Belleville a été rabino dans le à film pour passer, besoin de salaire à côté en la Bible, mission besoin de salaire à côté en le Yembo. Mais Madame Belleville a même Koulouz à côté à peuple de Dieu. Il y a Batu, au Balandara, Moussala Bisson en théâtre. Différence est à Bissona Bango, le système, tout le monde a maïna mafuta. So, Taliba film, Madame Belleville, et on a film éducatif. Dans ce moment, on a même une ligne d'aposta qui a dit c'est la classe. Le film, on a, chaque épisode de l'Obimara, pour attention. Pour attention. Au film, on a des voisins, on a des Brazzavillois, Brazzavillois, Congo, Brazzaville. S'il n'a pas yébi qui est Belleville, elle a soeur naïe, elle a petite soeur naïe. S'il a yébi qui est Belleville, elle a petite soeur naïe. Non, non, non. Non, non, pardon, Bénin. Lobby, lobby. Bon, on va y faire du wana. Total la mise. Matissa, maman est miniature. Maman, il y a Davina la miniature. Maman va tout payer à son âme. Maman est la miniature. Maman la Davina. Aïe, on s'en dit dans maman internet. Oui, alors, on s'en qui te refine dans la tofine dans la biso na biso. Tozana pour nous éduquer masse. Ozopan pour nous éduquer masse. On doit y aller. Mais sur la écriture, il y a Madame Belleville au monde. Le film est surtout éducatif. Ça zana pour nous éduquer masse pour nous la biso. Nous faisons pas par c'est ça. Peut-être éduquer masse. Nous allons y aller que rôle nangai. Na musala oyo na sala oyo eza pona ko éduquer masse. So ne pas no pia mbonga finga. So c'est tia longo c'est ba pese sumbongo ta finga. Zo, c'est ba pese sumbongo ta finga. Ba pese sumbongo ta finga. C'est ça passi. C'est muto no pia mbongo finga. Yomo ya no pia mbongo na finga. Et passi. Na na chaîne. C'est ça. Nato le bango awa tout ça musala ndenge esengeli tout ça ba incité sur place soki bana biso na ndako to tokofuta ndako na mbongo ya mafinga eza bien te ndi nango ezwi tabu ndi nango to bebisango na mafinga po to bénéficier nini Belleville azala Belleville avant to lobela ye. Si la zala si la avant balobelaye ma finga yango te sala que si la zala sous si la to Belleville zala sous Belleville si la zala si la avant akoma na ba communicateur wana mais la finga ngate c'est barezi na comme oya sala antique a perdre ngwa ba ngo souté amo sala mission ndengwana conseil de mission moi si valeur naie par rapport à entourage naie oyo bazo memaye na libulu sankayeba bazo memaye na libulu sankayeba entourage naie si la perdra ba valeur wana a perdra lelo théâtre na biso ezokufa mpona sila par rapport à quoi par rapport à ba communicateur naie oyo sila après ça dans le monde d'ordre était que bati ko finga ba collègue na té bon a dédicacé l'ondé a remercier ba Zuma ba Moura ba ngoto a remercier bon point a remercier bon pour na ba zo fingele ba théâtre na YouTube
Na théâtre, na bisoni tout ça, mentor ya ici là c'est Papa Lombe. Na YouTube c'est Belle Vie. Ala mentor na ye, aza guide na ye. Sikoyo. Robani. C'est bravo dans Madame Belle Vie. Oh, Coco déjà aussi 5 ans. Abandonné dans la classe. Ateka produit na ye. Ateka produit na ye. Au moins là to bani no awa. To bani na promotion. Au moins n'a jamais zoom en fin de bani na promotion. Au moins n'a jamais nani connaît na Miss Lola afandi abani na promotion. Est-ce que Miss Lola ba zoom ba moura ba tala tala film na bango. Un problème de santé. Un problème de santé. Bon, on a un problème de santé. On finit à point. On a un problème de santé. On finit à point. Pour le moment, on appelle la politicien, ils sont à côté de la prison au problème de santé. La politicien, on va dire, la politicien sont à côté de la prison au problème de santé. Oh, il faut que les Libanais va traiter. Mais on a un problème de santé. On a un problème de santé. Biso zarabongo azaka mbano on to peso par exemple il y a Bianca na ba dipine mutu so asale mission ma be contre collègue ndeko ya Belle Vie azaka na mbano na ye mais va permettre rater mutu afinga alors bandeko oyo ba osale mission pour na ba intérêt ya ba chaîne na bango et non ya koyoka comment ya koyoka Madame Belle Vie oh ya lobaka par rapport à ba collègue na ye boyo o ba yo karaté ba osala ngopo na ba intérêt na bango ba mano na bino goya nazo bango devant caméra. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, bonjour fidèles téléspectateurs de Jemima Ibele. Bienvenue dans votre émission Face à la caméra présentée par Julia Mandala. Yann Zambé Nazarana toujours pour nos numéros d'infos. Nathan réel, là je dis un grand merci à Polo Nzambe pour ce de vie. Merci à toi Jemima Ibele, trop bébé de la presse. Mais pourquoi pas dire merci à toi et de la caméra. Merci à Baboni, notre tout bon radio, ce partage à dire les gens pour les nouveaux partager pour s'abonner. En pagaille, en désordre, est-ce que vous avez vraiment Nathan réel, l'autre sur la théâtre. Le monde a pris sur un banneau pour la famille de l'État. Sur la nuit, sur l'État, vraiment l'internet pour la théâtre. Alors, un ami qui a fait pour la vie, pour nous répondre à la question d'Anga. Je dis bonjour et bienvenue, Prince Luamba. Ouais, bonjour Julia Mandala. Bonjour, nous avons internaute sous Bazuli Bakou Yolanda Bisso. Surtout abonné à GI Télévision. Vraiment, on a la patronne de la chaîne GI Télévision, Jemima Ibele. Il y a Ibele. Puis coordonné, où ils ont Exode Mickey, réalisateur et émission derrière la caméra. Vraiment, merci Nabino tout. Merci Natatan Nzambe, à Monisi Bisso, Bisso Nabino. Merci. Naye, puis na profité de l'occasion où présenter ma sincère condoléance. Na ba famille tout, tu peux peut-être être cher na bango vraiment, sincère condoléance. Puis na profité de l'occasion où ça va joyeux anniversaire. Na ba tout oyo. Botami, vraiment base de la famille Bota Londres, la maman chérie à moi aussi, la maman chérie à moi aussi, maman Doxy Likinga, maman José Lussadissou, maman
Maman Véronica Mwenga, Maman Véronica Mwenga, Maman Claudine Bokatola, ma tante Clémentine, mère double, Nanouche Bongi, Aminata Tulomba, Bozan, vous m'avez Maman Chantal Moukendi, vraiment basée à Londres. Gina Mabiala, Mabiala, Bako Sarate. Bon, merci Nayo, Julia. Bien, on pensait à l'émission. Noko Prince Luamba. Et Julia Nabiso fait Awa, collation, Bani Neoto Salema Lilo, vraiment. Tania Pena Bunda. Julia Bazikaoka, Tania, je te salue, félicitations en tout cas. Elle a bien, vraiment. Kitoko. Ndi azabu bayoka goût. Merci beaucoup pour votre abonné Noko Prince Luamba. Film le dessert, le visual, n'habite évolution en haut. Deux sœurs rivales, film écrit par Madame Belleville, mise en scène par Madame Belleville, réalisé par Madame Belleville. Briefing tout Madame Belleville. Pourquoi tu as réalisé par Madame Belleville? Ce total, même dans la photo et bimaka, dans la présentation des acteurs, au moins Madame Belleville, elle surtout derrière la caméra. Au moins, la Tommy le défendeur, Gelo Kimbimbi, bazo filmé, et dans la studio Android Caleb Congo, bazo doit image, bon là Avatar. Mais Madame Belleville, mon a toujours si maona, azotala, azolandela bango non, salabu. C'est ça vraiment l'oreille à Bota Malango, vraiment film deux sœurs rivales et qui est vraiment qui toko, 4 épisodes de côté lobby, le 5e épisode Ezokota. Vraiment. Madame Belleville, il y a un boulot. Tala ndenge pena amema nani Linda Koch. Tala Linda Koch au Panza. Tala mema Linda Koch. Vraiment film deux sœurs rivales boyo tala ngo vraiment boda jamais des Davina Zawana, Linda Koch Zawana, Kenny Zawana, ba Pierrot, Ndombasi, ba Gesho Spawn Engange, ba Papa Serge, ba Mani Biasi. Maman top, JR Manzete, papa JR Manzete, maman pasteur Marie-Hélène, papa Zawana film Eza qui toko deux sœurs rivales. Bon, ça matin à côté lango, bon, ça jamais décidé. Madame Belleville a terre à Bino Nanzele à film là. Pour passer, besoin de salaire à côté Nanzele à Bible, mission besoin de salaire à côté Nanzele le Yembo, mais Madame Belleville a même Koulouz à côté à peuple de Dieu. Batu au balandara musala biso na nzela ya théâtre différence ezalaka biso na bango ezalaka système tukena ya mai na mafuta so tali ba film ya Madame Belleville et mona ba film moko éducatif na so mona même na Linda Posta qui a dit c'est la classe yemora tali par rapport à moni pena à côté na bien série ya film à côté na bien wana que nde banel boso ko jouer côté na bien vraiment film qui tourne dans la communauté tout au batala Madame Belleville batala Belleville TV famille bota partout surtout famille bota à TikTok bokata ba parti bo panza na ba TikTok promotion de promotion famille bota base ya partout bo partager bo liker bo commenter bo consommer la communauté tout na dosenga na bino pe bo sa rendre ngwana na bango possibilité za la wana na espace il y a 24 heures Madame Belleville robeta 100K pourquoi pas ça 50K pour bientôt là 300K il y a abonnés déjà tout ces je connais 4000 abonnés peut-être beta 300K ya abonnés c'est possibilité za la wana mais tant une notification côté la bino à tout ça musala mais cliquez kaka okangino ra volume film ezoleka ntango kozokanda kotali eza mpena bato mosusu mpe bazalaka alingaka film esila ntina suka ntango osila après journée moko afandi na ndako abandi kotala yango du début à la fin boconsommer film bopartage bokomate okuti commentaire ya moninga komate na commentaire ya moninga okuti commentaire ya j'aime okuti plutôt j'aime yo mpe so otie susu otie lisusu kaka ndenge ezala wana opartage ozala vraiment bien film deux sœurs rivales kitoko toyebi te mambo ekende tara vini non mambo eke kitoko
venanga dingizo azana tirbo film ezokende kitoko ya kosala na te ya Johnny Tsakala aza wana bamilolo leka badécor ilonga eseni non et quel problème par rapport à nous bango nayebi te so baluka nini ya Johnny aza artiste aye otourner pas Belgique eza problème est-ce que ya Johnny ayebisa bino asigna contrat placement boye c'est ya Johnny azali na film so bapréparé mafinga mpona ya Johnny bapréparé na bango mafinga mpo bango ezalaka ndenge na bango c'est ça ya Johnny azala artiste po ya Johnny mpe azala na problème na Belgique te azala likambo te Belgique aza leki na ye nasala émission moko boye na ya Johnny kala te awa mpe pas même 5 mois 6 mois ya Johnny apesa batémoignage ya kitoko mpona Belgique ozokopalinga azalaka na problème na Belgique te Belgique ntango amonaki place oyo esengi nata ya Johnny azojoue noko ya milo leki ya mama moseka amonaki 8 place oyo ya Johnny akosalango bien ozokopalinga yango alobaka bamosusu madame Belgique abenganga te non mokolo ya komonaka non personnage au profil awa esengi mutu tel abenga mutu tel ona lelo mona bengi ya Johnny osopanga bomona pa benga pe bangonga bomona benga pe mo batu place esengi mutu ana benga ye pourquoi pas benga ya Johnny osopanga ba ke na ngona bande ngo bakenda na bangwana te yango biga babakuku ya mo passe bakota lola ya mo passe bakota lola ya mo passe bakota lola mais ba te so nzambe déjà limbisa bango ya passe bakota lola beaucoup sommet deux sœurs rivales là boka goût boka goût baba goût boka moto pe film wana er nyonso chaque épisode ezobimaka bato baotala yango er misusu baza na makaye batie likaye bupembeni mpona attention eza bandeko mosusu batie likaye bupembeni mpona attention po film wana totala yango na bavoisin totala yango na babrazzaville mpe baotala yango totala yango Congo Kinshasa na Congo Brazzaville totala film yango biso moko te na bavoisin mpe baotala yango yango ntango bootala film il faut botia likaye bupembeni mpona attention Attention. Merci, attention. Est-ce que théâtre et du Karamas? Ah oui. Et du Karamas, la moto a yebi que tozana pour nous éduquer masse. Ozopan pour nous éduquer masse, la moto a yebi. Mais sur la écriture, il y a Madame Bellevue au monde. Le film est surtout éducatif. Ça va pour éduquer masse pour la biso. C'est ça. Peut-être éducation, ça montre à Yebi, nous savons à Yebi que rôle nangai, na musala oyo na sala oyo za pour na éduquer masse. Si c'est vrai éducation masse, ba ma fille ozo yo ka préparer d'autres. Est-ce que vraiment ba ku bazo za la éduquer na théâtre le eza soni eza pe pasi tango mambo me mafanda kotala mambo eleka na internet ba mama belé ba mama pembele ba mama boli ba mama ipala ba papa Moussa ba papa na biso masumu de prende ba papa Sonzo ba Président Lombe c'est ba fandi ba otala théâtre ndenge zo kendele théâtre oyo bango basala nzela oyo biso tolanda nzela wana mais tobebisa yango ezalaka pasi bapa masasi baotala nde mosala oyo ezokende pasi mosala oyo banyokwamela yango bamonela yango pasi biso tozoya kobebisa yango nga nalobaka eloko moko boye biso toza wana mpona kolukaka kozongisa bato na nzela chaque jour nalobaka ke bato bazoboma théâtre biso toyebi bato batalaka biso mpe bayebi banani oyo bazoboma théâtre oyo bazodétruire théâtre ke théâtre ezoyala mafinga théâtre ezoyala bambwakela non tokokende boye te il faut makambo wana esila
esila. Lelo yo ba Nigeria ba fana ba otala biso ndenge musala biso mokende. Et ça là bango pe motam su pas passer. Pour bango ba inspirer na théâtre na biso awa. Na film ya mwana susu. Ba ivoirien ba inspirer na biso awa na film ya roi Julien Ngoyi. Pas tanzanien ba ni tout ça ba camerounais. Tande bango bazo ça fort ba évoluer ba keni musika. Mais biso tozaka ka wana pona mafinga. Pona mafinga. Tozo bénéficier ni na mafinga wana. C'est ça le problème. Ngalo ba nyonso. Oui, tu as dit que l'internet c'est comme koto. Mais ceux qui ressentent l'amour, ils ont la guerre morale loyale. C'est ça. Ils ont la thé à bouillir. Ateka produit na ye. Ateka produit na ye. Au moins là tu bani no awa. Tu bani na promotion. Au moins n'a jamais zoom afin de bani na promotion. Au moins n'a jamais nani connaît na Miss Lola afin de bani na promotion. Est-ce que Miss Lola ba zoom ba moura ba tala film na bango. C'est différence il y a biso na bango yango wana. Biso ton esprit ya ko teka produit na biso. Ton esprit ya ko défendre ba valeur. Il y a madame Belleville. On a yaka erno sur ba ke Belleville a valeur na musala oyo. Belleville a muso lelo yo, il faut toute place moko boy te protéger. À la richesse. Il y a théâtre. Vous comprenez? À la richesse, il y a théâtre. À ça, comment on soit bundi pour les loyaux, théâtre la biso, ils ont la valeur, ils ont valeur à bundi. Pour les bandés connaître tout, il y a pas sur la bandée qu'on soit bon moko, bon ndenge moko. Mais madame Belleville, bon on est on a bandé qui connaît dans la production. Pour ça là qui est fort. N'enfant qui joue dans Matouza. Matouza va être là solo a tourné tableau moko na Belleville TV. Tableau moko. Finalement on va ça là boy Dadi di Kambala a benga Belleville pour à ça il est choix à voiture pour la moisse nandako. Dadi di Kambala côté na mutukango accueillir sunoli Belleville wana bakanga Belleville. Matouza joie là. Aba joie tableau moko. Mais mbongo oyo Belleville a pesa qui est na tableau moko. Et ça les autres films on je crois en 2019. En 2019, c'est 5 ans. Mais moi, il y a pas ça qui est valeur. Moi, je appelle ça un artiste, c'est valeur. C'est tableau, moi, tableau, mais tout ça, à $50 dans tableau. 2019. C'est Moutola Bundi. Abundi, pour la moussa, la qualité image. Site, ba histoire ya kitoko de nos artistes c'est comment maintenant mbongo na ye ya caché et ça permettre à futandaku toi tu as provisionné Davina Obake mbongo na ta provision mais toi baby ça musala moi je suis là à bundi nango je temps bundi nango to baby sango na mafinga pour te bénéficier nini Belleville azala Belleville avant to lobelaye si la zala si la avant balobelaye mafinga yango te esala ke sila zala sous sila to Belleville zala sous Belleville sila zala sila avant akoma na ba communicateur wana Belleville zala Belleville avant akoma na ba communicateur c'est biso te mutu to sala ke bango bazala ata biso to zate Belleville zala Belleville ata comment baba communicateur il y a Belleville et comment ya sila bazate sila zara sila yango te mte sala bango ma finga ko sala bango te alors que le contraire que ma finga ezo kiti sa valeur et artiste na bango sila za na bango sila zaki azaki na valeur moko boy mais le sila asu na valeur wana te ba valeur wana te sila a perdre ba valeur na ye par rapport à entourage na ye oyo bazo mema ye na libulu sanka yeba bazo mema na libulu sanka yeba entourage na si la perdra ba valeur wana a perdra tout le bango c'est ça to bundanga théâtre dans zonga biso demain c'est ça là il y a bateau baza ba anti valeur
basonga ba valeur bakoma ba valeur bazuma ba anti-valeur ba misolo ba anti-valeur ba tendresse ba anti-valeur ba dorcas bolokoko ba nani tout ça bazonga ba valeur donc solution pour arrêter l'hémorragie yango biso toya kaka na ba recadrage toya ke tozongisa bango kibomo tozonga totika mafinga lobi est-ce que tobanda kotala na misu po lelo mpe totala na misu te lelo mpe totala na misu te lobi totala na misu lobi totala na misu po Belleville s'il aza sœur na ye s'il aza grande sœur na sœur na ye s'il n'a pas yebi que Belleville aza sœur na ye aza petite sœur na ye s'il a yebi que Belleville aza petite sœur na ye non pardon pena lobi bango baye bafandi wana tokotala na misu toyeba kosala mosala na biso totika makambo oyo toteka nde baproduit na biso ndenge esengeli tosala promotion na bango todefendre bavaleur na bango eno ya bainsulte ya mafinga exode mikebi pas seulement les téléspectateurs, au pays de part et d'autre. On va vraiment retenir Yangoana, Madame Belleville a petit Sabino ma fille. Il paraît, famille Bota, ma communicateur à famille Bota, ma fille Maman Via. Au moins, c'est que ma fille, attends, ma fille Maman Via. Puis à Maman Via aussi, bah, il faut insulter. Au lieu de qu'il y ait un communicateur, il y a un fanatique, il y a directement Madame Belleville. Ça, la bino comment. Vous avez fini mon sous-sous. Donc, il y a une réplique, il y a aussi Madame Belleville. Oui, bah, Bianca va la suspendre. Ouais, avec non, non, suspendre. On a évité. Bianca, la fin serait 1 mois. Dis-moi, est-ce que vous avez pas la suspendre? Ah bon? Bah, le bon émission. Ok, alors, Bianca, le bas a suspendu. Avec tout le tour, Madame Belleville, Benrani, en faisant maman, pendant le banin, biso to linga bilo wana te. Bianca a fini un été, mais ba propos moi ba tenaki zaki bien te. Bianca fanda. Depuis na ye a fini te, mais ba propos moi boye o ya bimisa ki zaki bien te. Fanda. Biso lo sala ngo. Biso ba longolisa biso. Madame Beva longolisa biso ba vidéo na ba chaîne na biso. Prince na lingi vidéo wana te, longolango. Tabi na lingi vidéo wana te, Kobetox, Jemima, tout ça lingi vidéo wana te, bolongolango. Oso comprendre? Biso to linga bongo te. Madame Beva longolisa biso ba vidéo. Madame Bevi aloba heure nion surtout. Bango wana so baba ndeko nanga. Alors bango heure nion surtout bango wana so baba ndeko nanga. Bato batala biso basa analyse mo même na ba miniature. Tokoma ko éviter ko tsabi longi ya bandeko na biso su ya théâtre. Bato batala batala. So hôtel na chaîne même ya Mudiba, hôtel na chaîne nga, hôtel ya bandeko ya théâtre, on na chaîne na biso na miniature. Et ça rasoute. Mam dolo ba so ke na chaîne tadi ya Mudiba to ya yam so bandeko mususu. Oyo ba yokaka. Omona ba miniature bandeko wa mususu zate. Po biso mo tozana produit o atekaka. Pe tozana bandeko ba produit oyo pe bateka lo ba mama top. Non tala nga mama top na miniature. Non tala nga papa Serge na miniature, non tala nga Marina Laba na miniature, non tala Davina, non tala te musu na miniature. Belleville mo na rotondi c'est on a. Non, pour éviter. Pe jamais remona ngai na fai na plateau, na ya na finga. Na ko sango jamais. C'est ma soeur. Quand ça n'a pas été sur la plus de 20 ans, on a eu. Vous comprenez? Maman Top, c'est ma soeur. Plus de 20 ans. Ma maman, Yannickole Bakata, maman tout. Personne n'a Jani Faye, ma maman Chako, Jani Kambala. Tous avons plus de 20 ans. Nous sommes dans la plateau, nous avons finga sila. Est-ce que Belleville a eu la fin dans la plateau, na finga sila? Na fin dans la plateau, na finga vie à Queen.
Madère. C'est ça le problème. Jamais. Belva qu'on permettre encore de me commenter. Même à Gabriel, son angaya Gabi, na fandi na plateau, na finga. Jamais au monde émission na fandi na plateau na fingi Gabriel. Ceux qui ont un recadrage. Il y a des propos au lobaki na CP la moté, il y a recadré. Thérèse na roya na recadré. Na roya ko finga yete. Belvi atinda mutu moko ta finga. Bandeko na ye ya théâtre. Baza ba collègue na ye. Atinda ka mutu moko te afinga na zo répéter ngo. Belvi, si tu fais de cette émission, Belvi ayabi que de cette émission. Ah, tu travailles émission Koti. Bandeko belé basara ba émission na bango, Belvi ayabi azala na bango te. Ah, tu travailles émission Koti. Peut-être sous émission Koti 3-4 jours ayabi ne kuta ngota te ngote. Et petit bandika aroyo kango après. Émission ndengini wa. Oso kopanga. Belvi a réussi à permettre de Moutaya toucher via. Pardon. Belvi a réussi à permettre de mon côté aïe na plateau à toucher via. Azan va respect belé et pas via. Azan va respect belé pas via. A koki ko permettre de mon côté aïe finga via. Mutu moko aïe finga sila. Mutu moko ya finga Thérèse Gabrielo nani Belva ko permettre Belva lobaka alingite wana bandeko na ye soki émission a bongo ezali totala ngo après osopa totala ngo après soki mutu moko asala émission ya mabe contre ba collègue ya Belvi azaka mano na ye biso ezaka bongo azaka na mano na to pesa par exemple il y a Bianca na ba dipine mutu so asala émission ya mabe contre collègue ndeko ya Belvi azaka na mano na ye mais va permettre rater mutu afinga alors bandeko oyo ba osala émission pour na ba intérêt ya ba chaîne na bango et non ya koyoka comment ya koyoka madame Belvi oh ya lobaka par rapport à ba collègue na ye boyo o ba yoka te ba osala ngopo na ba intérêt na bango ba mano na bino goya nazolo bango devant caméra noso panga bandeko ya famille bota o ba lobelaka madame Belvi ba défendre ba valeur ya madame Belvi soki bozo sala ba émission bozo insulter bandeko ya Belvi oyo baza ba collègue na ye po basala musala moko na ye mano na ngoya so bosala ngo pona ba intérêt na ba chaîne na bino mano na noya bosala ngo te ke po monsieur o bango ba finga madame Belvi non soki bango ba finga Belvi botika bango ba finga Belvi soki bango ba finga Belvi botika bango ba finga Belvi ezate bino boya susu bo finga non soki bino boya ka ko recadrer ba propos bandeko balobaki non bandeko o bolobaki yango te défendre madame na bino boya sur la site bomo sala ngo na ba intérêt ya ba chaîne na bino po madame Belvi heure nyonso alobaka heure nyonso to alobaka heure nyonso to alobaka mais yokokama bandeko bazalaki na famille boza bake na ngambu mosusu bakoma oloba te nga madame Belgi anga opesa bino mbongo bofinga eza yango problème te bandeko bale na famille parce que ye mpe banopesa ye mbongo afinga se ti anofinga mpo banopia ye mbongo so nde banopi ye mbongo afinga so se ti alongo se baopesa su mbongo te afinga se baopesa su mbongo te afinga baopesa su mbongo te afinga eza pasi se moto anopia mbongo finga yo moyanopia mbongo na finga e pasi nga aza na chaîne so otali chaîne nanga nape na posa mpe nabimisaka mbongo ya bien mais naobimisa mbongo ya bien mpo nalia na mwasi na bana na nga ezala mbongo mpe ya malamu ezala mbongo oyo nasombela mwana na nga miliki ezala ya malamu ezala teke mbongo moko boye oyo nakoya na finga mutu mpo nazwa mbongo naliesa ndako na nga nafuta ndako biso tosala yango te estce tozovivre te tovivre c'est ça merci
25 ans, 20 ans passé. Les lots SB et côté 5 ans. Au cours de l'Obanine. Quand on a madame, si la pas les gars, Michel, le dit, sauf les lots SB et Salama, ils ont fait la idée à madame Belvi. A contribué à que la idée n'aille quelque part. Il y a un lot vraiment pété. Les mappés, ça y est, mais tout le monde a les lots 5 ans à SB au cours de l'Obanine. Bravo à madame Belvi. Et non, madame Silla. Bravo à madame Belvi, Moussala Salaki, ils ont mon samana misu. Ok. Bravo à madame Belvi, Moussala Salaki, Motema Malam Nae, il y a mon samana misu. Ah, merci beaucoup. Talara Koko n'a qu'au 5 ans. Ok, hein? Bon, aussi la maternité à Bella. Avant moi, Bella Kangela ma colote. Non, Nabia, si la Bella sa mentor ya si la. Na YouTube. Na théâtre, na bisoni tout ça, mentor ya si la c'est Papa Lombe. Na YouTube c'est belle vie. Ada mentor na ye, aza guide na ye. Siko. Robani. C'est bravo à madame Belleville. Oh, Coco déjà aussi 5 ans. Abonné dans la classe. Merci. Bravo à madame Belleville, Moussala Salagi. Dossier affaire Malika et Dalina Apwa. Les lots, nous sommes tous surpris. Il y a Koyoka, Dalina Apwa a porté Malika Mania. Plein de vie à Benzine. A côté supporté. Internet c'est bien supporté. Nauti, comme c'est énergie belé à Yaholoba Mambo insulte. Ok. Non, c'est pas Najubi, n'a tant Yaholoba Mambo insulte. On a lobby pour la famille. Hein? On a lobby pour la famille. Est-ce que vous comprenez? Tu n'as pas le Mambo Yaba, Kofinga, tout ça. N'a pas Kofinga, si la tête, tout ça. Dans le bac en général, non? En général, c'est ça. N'a pas le Bango Awa. Tout ça, ça n'est pas tout ça va inciter sur la place. Ceux qui parlent de ndako, tout le foot ndako, na mbongo ya mafinga, ils ont bien été. Mon mbongo oyo, les criminels a bomi mutu, to kulu na kati mutu, pour maquette, ils ont mbongo ya bien été. Mais mbongo oyo luki faut mal motoki na yo na ndenga pasi, ils ont mbongo bien. Est-ce que mbongo wana ou bazona ba chaîne na bango, ba no tsango pe ba dim. C'est sûr que na bimisi mbongo na chaîne na age ba dim. Mbongo mafinga. Mbongo mafinga. Ako tsadim. Et ça passe ça mawa. Davina Apwa a une belle famille. Davina Apwa a une famille. Davina Apwa a une amie et connaissance. Davina Apwa a une fan. A une madame. Babalaye. Il y a rien à plateau. Il y a un fan de la moutou. Il y a papaye. Millionnaire n'a pas de bouton. Olobi? Millionnaire n'a pas de bouton. Non, le bac. Malika Mania. Soit Azab bon, on est à Nenga Baboutou. Un millionnaire n'a pas. Et ça passe. Et ça passe. Et ça m'a passé. Il y a passé. Mon nez. Ngai. Et ça passe. Mouta qui peut apporter la plainte. Et ça passe. Et ça passe. Mais bien sûr, ok, ok, porter la plainte, on y a peine à bouer. Non, il y a peine à bouer. Ce qu'on a, magistrat, mon peine à oui. Oh, tu es prêt pour te ma mouton a fini. Mouton, c'est. Ce que tant que gars, on a la parquet, on a mis toi, maman, on s'est le plainte. Rôde de machin. Oh. Ouais. Naïe, on a bien sûr, au monde n'a jamais passé dans la fingi moutou. Non, il y a un recadrage. Je sais que si la habillement la maternité, les insultes. Non. Vous savez, si la mentor n'a pas les insultes, n'a yaka, n'a pas sa valeur et artiste n'a. Et ça normal n'a critiqué si la. N'a pas critiqué si la, n'a critiqué si la. Pour na musala na ya sala théâtre. Gaï na lobango. Na kosala critique ya sila na musala na ye. Ya théâtre salaka. Na critiquer la musala na ye. O sara filme mabe, o sara reconnaissant envers mentor na yo. Mais pourquoi pe bango ba sala so ba sala Davina
critique parce que Davina critique ya msala na ye c'est film boy Davina jouer ma bé ce bon ça madame Belleville critique parce que la madame Belleville critique ya msala na ye ba critiquer par rapport ya msala na ye et le resanga bango de yango wana mais bango ba yaka na mafinga Davina asa msala na ye pourtant musu ye moye ba tema ndira ba bundeza te akena ba procédure ya justice nto un problème de santé. Bon, on a un problème de santé. On finit à point. On a un problème de santé. On finit à point. Pour nous, on appelle la police, ils sont à côté de la prison au problème de santé. La police, on va dire, la police sont à côté de la prison au problème de santé. Oh, il faut que les Libanais va traiter. Mais on a un problème de santé. On finit à point. On finit à point. Lobby na parquet. On y a la mikanda na yo. Il y a santé. Tout ça mikanda il y a au lobby mikanda ni déjà passé et là m'a passé mais ngai non on sera Davina on sera Davina on sera Davina point on sera Davina mon arrêt sera à sali acte moko c'est non à ceux qui habitent en salon a bien à consacrer a bien qu'on respecte Mikolo Nabaleki a vraiment bien au salon en fait c'est que Adam Mouto ah moi non bon on Matissa maman ya Davina na miniature maman batupé à son âme maman c'est la miniature maman la Davina aki osama arosani na maman internet. Oui, alors bango soki to ko finga na to finga na biso na biso. Internet ça ba déterra ba mort. Mais yo zo lo bati. So bo finga to finga na biso mais ko finga pe to finga poani. Ba tu basa miso ba mayele te. Ah, obidini. Ba basa ba miso ba mayele te. OK. Na ko petelo mo bo mo pupu. Na recadrer le mo mais finga na te. C'est barézé non comme oya c'est la antique. Après ça, on va en souter. On va faire les missions en dengola. Qu'on fait les missions en moisi. Moisi. Il y a passé. Il y a passé. Il va passer. Non, pas de chiter. Il faut retenir. Tu vas retenir. Ndenge mamtu ezo koma boye. Et ça pour la sila. Nema mtezo koma boiza pour na sila lelo théâtre na biso kufa pour na sila par rapport à quoi par rapport à la communication na ye oyo sila apesa na monde ordre te ke bati ko finga ba collègue na ye te bonga zo dédicacer ba ndeni a remercier ba Zuma ba Moura ba ngoto a remercier ba point a remercier ba pour na ba zo fingele ba théâtre. Là, ça remercie à Bango, na ba filmer. Et ça espace où on a fait le bar na Bango. 4 minutes où on a remercié Bango ba filmer tout ba seconde wana. A profiter le bar Bango que botika ma finga. Et ça bien. Mais si là ala na le Bango te. Tabaka ya gola si là na ya gola. Tabaka na muwa si là na ya muwa. Ala na ne Bango te. Sur mutongo nzambe. Si là, ba toi retenir que si là, oda sur nga tu vas nous saluer l'autre kala il y a théâtre oyo webine to zalaka pour le tout le monde dans la soute 18 ans ça fait bah je peux attendre tout le monde dans la soute zong la valeur na ozaki dango valeur na yo pètre ngo pour l'entourage na yo ba kitisi valeur na yo ba za suna valeur wana te pour ma finga et komi makasi l'entourage na yo si là tika ko boma théâtre aujourd'hui boma théâtre en travers ba communicateur na yo o ba va finga la bato c'est ça. Ah merci na la patronne à Belleville Kandi merci na yo merci na
Exode Nikebi, les cordons. Merci na Marina là-bas. Merci na maman Annie Biasi. Merci na Kenny. Na autre joueur là. Merci na Davina Poa. Merci na Linda Coach. Merci na Papa Serge. Merci na maman Top. Merci na Serge Nabiso, Sylvie Seka. Merci na Papa J.R. Manzete. Merci na maman Pasteur, maman Marie-Hélène. Merci na Pierrot Ndombasi. Eddie Murphy d'Afrique. Merci na Gesho Sport Engange. Merci na Décor Ilonga. Merci na maman Milo. Merci na Johnny Tsakala. Merci na Binonyo Soaziza Kengume. Merci. On appelle bon merci pour votre joueur qui toko. Joueur qui toko. Merci à Julia Mandala. Merci à la famille du Botabouzachi partout à travers le monde. Merci à Ezo, merci à Serge Bamala, merci à Famille Mandala, Mandala. De gros bisous à toi, maman de maman, il n'y a pas de comme toi, maman Rose la patrona. Merci papa du Toulouse, merci à ma petite bonne maman qui a vous partagez, vous abonnez, vous partagez. On dévoile le petit numéro, nous sous bail. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.